Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, la grande famille. Bah bonjour, bonsoir. Bonsoir, Nabanda Kunabino, bah bonjour. Ici que vous avez bino partout dans le monde. J'espère que dans la grande famille, vous allez bien. Bissopé par la grâce de Dieu, n'alba toujours. Que la grâce de notre Dieu nous suffit. Voilà des quotas aimés, partagés. Ceux qui appellent Mbalali Bosso, vous allez à l'aise, s'abonner. Et que ça la biso bien. Famille Libota toujours focus dans les commentaires la biso. Focus, famille Libota. Voilà, merci na bande konyoso bazolanda biso. Merci pe na bande ko oyo vraiment ba pesi biso moi confiance. Merci pe na bande konyoso bazo komela biso pe bazo benga biso. Merci na bino. Tikete nzambe nanga amona bino. J'espère que non boza bien la grande famille. Alors bah toujours que non la grâce divine nde ya motuya. La grâce divine ça nous suffit. Voilà bandeko, je crois titre la biso bomoni photo ya miniature na biso pe bomoni lisolo oyo ezana se za juste que non de comment si o bakangaki et c'est fait-il que non akena makala. J'ai eu de messages, nazu ba message ya bato mususu. Oyo, ça fait mal hein, ça fait vraiment mal, ça fait vraiment mal. Na évité analyse nanga onga na salaka lorsque na yaka kosa analyse nanga awawa na se référaka ou encore na yaka ko répondre ou encore na yaka ko zongisa réflexion ou encore ko benda maele ya batu na ba réalité o ezoleka sur les réseaux sociaux. Mais à ma grande surprise na moni ba message mususu côté linga ya menace et voilà mon mokili yango ou encore mon dango ekenda bongo mais toza kunate mabe ce qui na fingaka ceux na fingate et qui na yaka la vérité alors toza na ka pour la vérité c'est tout. Voilà bandeko to moni ndeko soi-disant akena makala to moni ba analyse ba émission mususu salemi ba insulte ba finga Poutine mabe ba finga Marina là ba mabe ba finga boye mabe et tout. Bref, la personne au bango bazolo bakeno akangisi de komwasi eza belle vie. Alors, ce qui peut eza belle vie akangisi Tokyo lo bakeno ça devient de trop na sens que oye ko finga oye ko relater histoire moko boye. Oyo eza ni mutu ni na makolo oyo eza na impact moko te ya koloba keno et ko édifier batu et ko édifier communauté congolaise. Ozo ko salir réputation, ozo ko salir personnalité à moto. À notre grande surprise, Toyo qui lisusu soit disant ndeko moi si ndenge zawana ezaka ba comédien nde mutu ba pesa ki matière wana ou encore ba pesa ki histoire wana aya ko relater soit disant que non et Poutine de l'écriture na modéro. Na yo kiango. Ya que non la fille ba pesa ki yende ba pesi e penza matière ou encore ba ebise tala histoire ezabwe alors mutu o bango ba mona ki que non il fallait bima aya ko loba likambo wana ezaka ka la sœur. Maintenant moi je dis ceci ndeko moi si ndeko mobali ou encore communauté congolaise ndenge tozo vivre lelo na monde dango et communiquer nyonso tribunal et comment na réseaux sociaux. Comment se fait-il que non yo za na famille na yo za na mwana za na bana no za na mobali na yo on vient te donner quelque chose ou encore les solo moko boy pour salir mutu et ça ce qui est ya solo c'est ce qui pesa ya lokuta ngana bino to éviter parce que naza pe na ta ya koyeba passer ya mutu te ngai nazo talande présent ya mutu futur eza ya nzambe parce que passer eza un impact te na vie ya mutu passer eza un impact te na vie ya mutu parce que c'est les choses passées et c'est les qui nango
Alors, lorsque ozoya ba ye penza, ozana mobali, ozana bana na yo, ba ye ba peso, ba biso disant que non, yondo ye ba kofinga, yondo ye ba koloba, yondo salaka boye sur les réseaux sociaux, ba peso histoire moko boye, pour salir ndeko moko boye. Yo pe oye, ozuipe, courage wana osali yango. Mais ça me fait mal, ya komona ba ndeko mususu, bozo condamné, batu, soit disant pourquoi ba kangisi. C'est-à-dire que non, les gens bozo ignorer que non, à ça là qui m'a bêté. Ce qui peut a finga ka SB. Bino moko boyebi ba groupe ba ekiri o bo finga naka. Ce qui boko SB a kolinga ko kangisa mutu, a kangisa, c'est tout. Pour nanga peut-être na moni que non, et comme seule solution ya ko sala na bato o babimaka ko ya ko finga ba artiste na sens que non, éducation ou encore bato bazwa leçon. Baye ba pesi yo, bango baboyi ko bima me baye ko utiliser yo. Siko tango baye ko utiliser yo, bango na minute bazolala na bandaku na bango. Mais yo lelo na minute oke kolala na nini, na prison, oke kolala na makala bana na yo otiki mobile na otiki. Est-ce que communauté congolaise tozo réfléchir? Moko peto boya ka makambu to banga ape makambuti. Balobaka toute vérité n'est pas bonne à dire. Et ça na makambu susu oke osala mususu pe oke osala te. Otali ba paramètres ni kamo na zo nga ko sala. Et loko eza na communauté congolaise eza kaka yango na communauté congolaise bolingi buzoba trop. Vous êtes plus inspiré na buzoba na kimutema mabe. Likambu ya boye pona ngai. Soki na bina réfléchir ou ango so na bina pesa conseil. Mais moi na azwa leçon na ye. Ba artiste na biso ndenge baza wana, baza plus na besoin ya promotion. Baza na besoin ya koya ko sala bango ba promotion ya ko finga ba tout. Je ne pense pas. Je ne pense pas que non Bellevue encore si la ndenge baza wana, baza na besoin ko ya batu ba na ko finga ba. Je sais pas parce que ngande na zabo na yoki bato Bellevue benga ka batu, Bellevue finga ka batu. Laissez-moi vous dire, ngana tika ko zota 1 ya Bellevue. Natika kozwa enkate ya Bellevue malgré que non famille libota to balanda kangai babenga ngana tika la kozwa ta enka ya Bellevue te. Ndenge bozo bimisa que non Bellevue afuta ka bato po ba finga. Bon, nous savons tous que na réseaux sociaux lorsque bato ba bima ka boya ka pona ko dénigrer boya ka pona ko salir. Et nazo lancer sous message na bande ko mususu ya ba chroniqueuse ou encore ya ba chronique maman ya koloba que non. Lorsque tu as travaillé sur Internet, mutu na mutu ayebi ambition na ye o ayela ki sur Internet. Alors ce que yebi que non oso télémedi côté moko boy. Zala sincère place à nos télémi. Ça fait mal hein bande ko ça ba vérité mususu to yebi mais ça fait très mal. Les gens ne sont pas vrais na bande ko mususu. Baza vérité. Lorsque likambo boye ekwei bakangi mutu bakangi peut-être chroniqueuse moko bakangi ceux qui na évité ceux qui za chroniqueuse je sais pas trop na évité na mona ke kanenga bi makane ba yamba na yebi vraiment té. Mais moi na zo leçon parce que eza propreté ata boko chambongo ya koloba keno abima oui ata bato bakangi si ndenge ki kola na makala wana bato combien bakota pe na makala babima. Comme pour dire que non, à la fin des comptes, à Kobima. Si tu as Kobima, n'est pas tout à Kobima, tant que Kobima, n'a des sous quoi y a des sous quoi bien. Mais je trouve que nos Congolais sont amaillés l'été. Ce qui a bimi, nous avons constaté que non, et si Linda, quoi, sous quoi pédé, c'est la bino life a finga bino. Est-ce que vous assurez? Moutou a quelle prison? Bino pour dire que Nicolas dans la makala pour une femme, et ça bien, t'es? Pour nga peut-être nenga ke na prison, ce que tu obito kene na la spiritualité. Façon bimaka koya ko loba, façon bimaka koya ko finga batu sur les réseaux sociaux. Pour nga iso to ke na la spiritualité, nenga ke na prison bongo. Et ça pour azwa leçon. Nzambe alingi peut-être a écarté azongisa ba la bomoto na kati na ye. Boyebi pourquoi Joseph a se retrouvé dans la prison. Bon, je sais que non va te belé va comprendre ma révélation oyote. Mais ce qui a kobima et que azongi la même personne
eza pasi pe mawa pour la communauté congolaise et surtout ndenge toyoki na ba life ba tumsusu toyoki soit disant que non eza ba comédien nde ba pesa qui est matière wana et comme pour dire que non peut-être ba pe ba okyo que non citer ba comédien wana yo sa ndeni bomona que non bandeko tozala ka sincère moko tanto oya sur les réseaux sociaux ko luka moi chweke wana to banga ta ko lia mbongo ya buzoba ya mafinga ya babiloko ebele non epesa honneur ya muntu te tomoni bocha bambongo bato bakocha bambongo aobima penza là c'est connu de tout le monde que non aobima mais ce que tango akobima akotikala kaka la même ou changer parce que eza respecté pour une femme soit disant na yoki que non azana mobali azana bana. Ça fait mal. Si la communauté congolaise, au moins, le problème, la situation où elle est qui boye. Au lieu de peut-être maïele, tu vas peut-être que bongisa nani musala ndenge to kenango. Dommage. Donc c'est-à-dire que non batu balingi, boya bo beta ka lisolo ya kala, boya ko salir batu, boya ko lobaka mabe, boya ko fingaka. Je sais pas, lorsque vous condamnez babiso ba mususo soi-disant, je sais pas, bolingi nini. Atanga nde naza bona osepela te ba elanga passé nanga. Et si longtemps que non naza déjà engagé, bo elanga passé nanga mo bolingi bo salir nga. C'est ça avec nous les Congolais. Donc Congolais aza na inspiration moko boye. Donc on dirait non yeba te soki ezaka inspiration e utaka wapi na yeba te akosala batu mabe. Est-ce que ce qui te dit que bien, to solo la bien sur les réseaux sociaux n'est pas ça? Ça to kena na l'église té. To kena na l'église non? Mais ça fait mal aux hommes na mutu, aux oya, aux fing, aux olo babilo komoko c'est comme si o yebiata nzambe té na vie na yo. To za rappel na ba frère na babilo mususu. Malgré que non YouTube tout est permis. Na salle au moins 2 émissions. Yakoloba que non, c'est quoi le beat? Ou encore, intention, nabino ezanini lorsque bobimi pona ko salir Belleville, soit disant que non, Belleville abimana modéro. C'est quoi votre intention? Intention nabino na sima, c'est quoi? Au juste, c'est quoi? Bobete lango maboko vraiment bandeko. Toloba te. Mais il faut bozala batu moko boye, je sais pas. Intention ezanini, bit ezanini lorsque vous jouez à la babilo qu'on a pour salir mutu. Et c'est quoi au juste? Pourquoi vous aboui? Mouninga vandi azo sala musala nae. Mouninga azo sala musala nae na chaîne butu loko la moi comme pour dire que de façon nani Belleville TV est fonctionnaka. Je ne pense pas que non, Belleville attend à vendre à 30 à 40 minutes, peut-être, il y a, à ça, ou encore, à perdre 40 minutes, il y a que non, je ne pense pas, pour nanga, parce que façon, on a la Belleville TV, ils ont travaillé, ils film, ils ont côté 10 jours au jour. Je ne pense pas que non, la dame, il y a Bouzoba. Mais voir la personne, elle se focaliser dans Moussala. Mais batu moko bozo bima po boya ko bebisa boya ko sala imabe. C'est-à-dire que non bino bolingi ndenge ba fingi bane ba okena ngobongo soki tsila azana besoin ko kangisa mutu akangisa mutu pona nga kutu eza bien po respect ou encore batu bazwa leçon ya lorsque to ya ko sala ba analyse to ya ba biloko to ya ko loba. Oh, si la finga kanani, bato a Belleville ba finga kasila, si la kangisa nani, oh boy na boy. Mais peut-être nangambu koto ndenge bakangisi nani, ndenge bakangisi ndeko mwasi. Soki si la personne a besoin ko kangisa mutu, akangisa kende bongo kasi comme ça to yeba. Et ça la passe moko bandeko na vanda kanatali communauté na biso ezaka passe. Donc tribunal la communauté congolaise est commandé na réseaux sociaux. Bota la neti likambu ya mwana soki mwana suka makamu ya ye na musicien na biso JB Mpiana. Soki lobi landela makambu wana cc source uteli wapi. Ezaka batu bazana sima ya mwana na ba intoxiquer mwana.
lelo te lobite malgré que non il paraîtrait que non dossier ngo ba close ngo lelo ce qui j'ai bien bien na fouti ce qui $130,000 après c'est sur le pan ba bilo mo bon na yo kana linga to ko kota na ba bilo ko na te parce que source ya makamuso que tali cc ezaka passe ezaka ba ennemi ba inia jibende basali tout eloko wana. C'est ça avec la communauté congolaise. Communauté congolaise et travaille à Kabongo. Na kimute mamabe baza toza plus inspiré na kimute mamabe. Mutu abimi azoya kolobela, azoya koloba, azoya kofinga. Azoya na passé la mutu. Oh peut-être netinga. Toza na bana. Et sa propreté. Mais bobeteli mutu wana maboko. Bobeteli mutuana maboko. Donc c'est-à-dire que bozo se rendre sous compte te ya koloba kenon bana pe ya ba congolais bazalaka balandaka internet bozo se rendre compte nango te. Donc réseaux sociaux ya communauté congolaise respect zate ya koyeba kenon bana pe balandaka ou encore ba papa ba koko baza. Donc di n'importe quoi ezo bimaka kezo pété muto yena passé moko boye makamu moko boye oh modéro azoloba ayebi yango te. Bakendaki lelo bazongi lobby modéré sous sa confirme ngo lelo wana kutu eza na problème te ata soki ezalaka bongo ezalaka pe bongo te sikoyo bitu encore intention lorsque besoin ko informer monde likambo wana poto sala nango ni pour na ko comprendre que non c'est juste la jalousie c'est juste bolinga ko déstabiliser mutu bazo ko mana niveau ko comprendre ngo te na lobaki yango soki lobby bandeko ba oyo ba ebi ke non baza ba fan ya sila ba o ba ebi baza ba fan ya Belleville to kende nango na komba ya cage bango ba osa misala kuna biso ko toto oya na ba promotion ya musala bango bazo sala et non pas ko créer bango ba problème ngai loko zo sala nga passe la façon dont on a omona Belleville TV ninga zo travailler bandeko mais bato ba olinga ko pakoler salité ça fait mal. Tout changer. Ndeko ki kolala na prison. Na yo ki balobi ke no ye ba pesa ki ba comédien de ba ela ki ye ba o balinga ka Belleville. Nde ba ela ki lisolo wana yo kende nango yo bima kende loba. Siko na minute o ndenga lali na makala. Est-ce qu'azo se rendre compte que ba simbisi touche? Pona nini bango moko ba bima ki te ba ekolo bango. Bango ba comédien ba pesa ki ye matière parce que ba ebi ke no ba koza peut-être na problème na modéro tam so ba sola na modéro mais po kaka ba aveugle batu ba boy ko bima bango moko ba tindi mutu siko na minute o ladi na prison ba o ba ela ki o situation ba ladi na bandako mais tant o bima nenge bandeko bazolo ba ke no tango ko bima ndeko za la plus pire. C'est grave. C'est grave. Si vous êtes comédien, vous êtes comédien, vous êtes pesa qui est. Ça ka ba comédien, vous êtes linga ka Belleville. Vous êtes batami ba boy ko mi bimia bango moko boye. Bota la pe ndenge bo kende na makambo ngoti. Boza ba sainte. Boza ba saintité. Neti ya gabi ndenge azawana. Makambo ebele ya gabi asala na bangola wana. Ba biso ba mususu toza bato moko ya ko pelisa caméra te po banda ko ba salité ou encore banda ko ba passer ba vie ya mutu. Non, biso toza kuna te. Non ki ko ya ko sala ngote. Alors ezape mien de ko mwasi ndeko mobali o vandi liboso ya caméra ko sala ba makambo wana te. Et c'est la façon nyonso boki ko travailler pour na ko défendre star na bino. Ata minimum à respect zale ko ça bien. Voilà bandeko na komi ko chité na nga minga ko lobeza te to ko bela na mitu. Alors beau aimer beau partager la grande famille. Focus famille libo t'as déjà deuxième épisode de Kotaki to sitoto où tu kota lango déjà na Belleville TV vraiment. Filmé qui est déjà na passé sous na mutema étoile tozo ebate ya kosuka ndenge nini na gesho ya yeli na ndako.
Voilà, je vous aime bien. À suivre la grande famille. Bisous, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.